Bonjour, 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 bonjour. Mbote na bino nyonso bayebolingaka mama Eliane Netu. Napesi bino mbote mingi. Ebwe, habari zenu muko wazima? Est-ce que vous allez bien? Bwa malamu bayebangai bayebolinga mama Eliane Netu boni bino. Soki boza malamu, bokomela komela ngana na ba commentaire, boyebisanga ki boza malamu ponga pe na sa nini. Na sepela ne bake bayebangai bayebalinganga baza malamu yango saka ni esenga motema yango tinda na sala ningana ninga. Yango pesanga mposa koningana soki nayebi ke bandeko na nga baza malamu yango nde esalaka ngai bien. Moi de mon côté tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawa aza kobatela kimia ezali, j'espère que bino pe boza malamu. Napesi bino merci mingi bino bayebolingaka émission oyo papa nous pour le mariage. Merci mingi na ba abonné na ngai. Merci mingi na ba oyo pe bazali abonné te. Mais soki oza abonné totaka mama Eliane Netu na kosenga na osabonné na Eliane Netu TV. Ofini mbala ya liboso s'abonner, mbala ya mibale ofini na cloche ya notification pour que ozora ba émission ya sika soki ekoti. Soki po ozwi émission otali sepelisi na kosenga na yo ndeko ozotalanga o partager yango pe na ba WhatsApp, o partager pe na bandeko mosusu otindela bango bakoka kosala nini kotala, parce que émission na biso oyo papa nous pour le mariage ezalaka mpona kobebisa te, ezalaka nde mpona kobongisa. Tosolaka mingi makambo oyo etali mabala yo makambo tosolaka kati ya émission na biso oyo ata tosimbi gauche droite mais mingi tozalaka base kaka na kati ya mariage. Nzambe apambola bino nyonso ba oyo bodisposa ata na bino mpona kotala to pe mpona koyoka wa bino mama Eliane Netu oyo deuxième mama na bino ya mibale. Bana na ngai nasingi na bino nyonso bovanda wana boyoka oyo nga mama na bino nalingi koyebisa bino na mokolo ya lelo. Nakosenga na bino bana na ngai naza deuxième mama. Nayebi ke bana mosusu baza na baboti te, baza na baparent te, yango nga naza deuxième mama. Ata mpe soki oza na baparent na yo naza toujours deuxième mama mpo mama azalaka moko, naza deuxième mama. Me nakosenga na bino bana na ngai avant obanda kotia matoi mpona koyoka nga deuxième mama, linga liboso oyoka nano toli ya première mama nsima nde oyo na oyo ya deuxième. Pourquoi? Parce que Bible elobi honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. C'est ainsi que tu vivras longtemps sur cette terre. Tosa nanu baboti na yo, papa na yo na mama na yo, tosa bango nanu, wana nde koumela mingi ozana vi mulai na se ya moyo oyo. Eza na ba mama mingi babenga nga mama Eliane, nga mwana nga yokelaka ngai te. Mama Eliane, mwana na nga tana lobi ndeni ayokaka te. Me nga na kosenga na yo. Soki mama ya yambo azali oyoki ye nanu makambo koyebisa yo avant oya koyoka makambo ya deuxième mama. Émission na biso ezali préparer pour le mariage, ezali mpona koteya ba oyo ko préparer ba oyo na bakoti ndako mabala te, koteya ba oyo baza déjà na kati ya ndako mabala, koteya pe ba oyo basi babimi po mokolo bakozongela su banzela ya mabala na bango bakoka kovanda malamu. Nazaka na esengo ntango nayokaka moto abenga bimama Netu. Soki nayebaki yo avant ba décision mosusu nazwa na vie nalingaki nazwa te. Mama Netu soki nayebaki yo avant nalingaki nazala mwasi malamu na kati ya ndako ya libala mpo namonaka yo. On donne ce qu'on a. Nga napesaka oyo naza nango. Yango nga napesaka na bino bana na nga oyo botalaka nga. Yango napesaka na bino bandeko na ngai oyo botalaka ngai. Oyo kaka nga naza nango yango nga napesaka. Nazo ko transmettre oyo nga naza nango. Ndenge nalobaki soki oza mutu ya kanda okolinga ngai te. Soki oza mutu ya kanda okolinga nga te. Pourtant nakoloba kaka n'est-ce pas yabe ya Zakari Tulomba la mamie la plus stylée okoyoka motema pasi kozwa yo. Ntango wana nalobaki oyo leki ya mete bato ya Toulouse ya papa Edo Diawakana. Oyo penza leki ya mete. Motema ekosala yo pasi. Ntango nalobaki Matiti l'angolaise la fille de ma mère. Oba bongo ntango nakosimba mama Eugénie Mongai wana pumo. Okoyoka nini motema ekoswa. Mais so po oza mutu akanda wa mutu aketo wa mutu azuwa ekozala pe bien otalanga mposa nini o changer. Okoloba na émission papa pour le mariage ça ngani bato akanda te bangani bato esengo boye nga pe nasani nakoma nanga mutu esengo na changer yango na baka ningana osala nini oningana na yo oningana na yo. On vit qu'une seule fois, pardon, la vie n'a pas de brouillon. Vie ezakaka oyo moko. Olali olamuki mukolo moko ekatani. Olali olamuki mukolo moko ekatani. Le temps passé ne revient plus. Yango na foko bongisa.
vie na yo, temps présent na yo, et puis bongisa na futur na yo. Et ça très important. Présent na yo, eza ndenge nini bongisa pe futur na yo. Na ye tosolola bina bana nanga botalaka ngai, napesa bino lelo conseil ndenge nini bavandaka na kati ya ndako ya libala, ndenge nini okovanda na libala na yo malamu, okende nango jusqu'à ce que Christ akoya po azwa moko na bino, ndenge tosalaka bave tobi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais tolobaka jusqu'à ce que Jésus-Christ va faire nini? Jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra, Jésus-Christ revient bientôt. Bozala elongo timu kolomasia akozonga. Lelo na vandeli pena naza basé na kopesa bino bana nanga conseil, na kopesa bino bandeko nanga conseil. Bayi bozana bana ba jeune, o bozana bango, bo vandisa bango wana bolo babana, bo vanda, boyoka deuxième maman makambo aza koyebisa bino. Naza kosolola kaka pona bana te, na nkola na ngai na baninga na ngai. Po avant tokoma na bana biso moko toboti bana, toza pe na ba caractère na biso, toza pe na bizaleli na biso ndenge tozaka nango. Eza na bato mosusu bana mosusu ba héritaka bizaleli ya ba parents, mais eza na mosusu pe ba héritaka na ba bizaleli ya ba parents te. Yana bana mosusu baza modèle, ba parents nanga baza modèle, nga pe fona linga nazala lokola ba parents nanga. Ndenge Bible bakaki tozala ba imitateur ya Christ. Yesu aza mutu malamu, Yesu aza bolingo, Yesu azali pardon, Yesu azali amour. Soko oza chrétien, il faut la imitateur ya Jésus-Christ de Nazareth. Yo pe mwana soko oza na ba parents modèle, il faut la imitateur ya ba parents na yo. Yango mondela lobaki telle mère, telle fille, tel père, tel fils. Mais ezaka nyoso tu ndenge moko te. Ezalaka ndenge moko te. Mundela loba na yeka po aloba, mais nyoso tu ekokanaka te. Nazo pesa conseil na bana nanga, bo vanda bo fungola matoi boyoka bandeko nanga boyoka makambo naza koyebisa bino. Ko s'engager na kati ya ndako ya libala, tango bali yebake ndenge na bali boye na bando vivre ka po nanga moko te. Ndenge na bali boye na kozaka bitambola tambola kutango kende gauche droite te. Ndenge na bali boye na kobanda kobima ka ndenge motema nanga elingi te. Tango na bali na komi na mobali na kati ya ndako, ifona linga na yeba bizelela mobali nanga eza ndenge nini. Ifona linga na yeba famille ya mobali nanga bazaka ndenge nini. Ifona linga na yeba mobali nanga aliaka ndenge nini. Mobali nanga silikaka tango nini, asekaka tango nini. Yango nde ezaka malamu. Soki muto so comprendre bizaleli ya mobali na yo, okovanda na libala na yo malamu. Mobali soko so comprendre bizaleli ya mwasi na yo, okovanda pe na mwasi na yo malamu. Eloko mingi etiaka mabala ebeba eza incompréhension. Eloko mingi etiaka ke libala evanda te boyoka neza na kati ya ndako te eza incompréhension. Eza pe kozanga humilité. Yango nde etiaka ke mabala mingi ebeba, yango nde etiaka ke bato mingi baza na nini na boyokani te. Kolala kolamuka ezaka habitude te. Bible yango moko elobi ke butu ekuta yo na kanda te. Po na nini Bible eloba ndenge wana? Parce que Bible yango moko elobi ke kolala kolamuka eza habitude te. Soko lali na lali ya lobi na kosala boye te. Loba lobi na grâce en Nzambe nde na kosala boye. Po na kolala na yo okokende pe pongi ya libela. Christ akoki koya na moma wana azwi yo pe pongi ya libela okei na yo pe. Otiki pe mokili ba projet salite yango ba projet d'avenir totika yango toujours na maboko ya Nzambe soki Nzambe alingi. Tomonaki Jésus Christ sur la croix. Tango baza ko beta ye, tango baza ko sala ye, baza ko nyokola ye po azongisa motema. Yesu alingaki te, alingaki kokufa te, alingaki a continuer na mission na ye sur la terre des humains. Alingaki a continuer na mission na ye. Mais Nzambe ye moko amonaki abite, mais bato balingi yo te, bazoyoka yo pe te. Il faut nazwa na récupérer ozongisa molimo. Aboyaki abi papa kupo soki koleka na ngai po alingaki liwa te na moma wana. Azaki prêt à okende te. Mais tango amoni ke bato bazolinga kaka te, to sacrifier kaka. Ayeko ba père que ta volonté soit faite. Aselaki sous volonté na été, abi volonté Nzambe nde esalama. Mama Bernice, yoka makambo naza koloba. On naza koloba lelo mama Bernice, d'habitude na yebisaka yo ke ya mete soka leki apeso mbote, mais lelo mama Bernice nangi oyoka makambo yo naza koloba malamu.
soko otali otinde mpe ma Christine Matondo ye patala botindela mpe bana batala oyo nyonso tala bapoprenu pour le mariage eza mpona kobungisa bana na biso sincèrement bandeko naza koloba na motema na nga mobimba nga mama Elia Nitu nde bomoni nga boye soki bana oyo batalaka nga bayoki mateya na ngai nalobi yango na motema pasi oyo nabimisi na minute avec mal au cœur soki bana na nga oyo batalaka nga bayokaka mateyo nga nalobaka mabala na bango ekovanda bien mabala na bango ekabwana te nalobi yango na motema pasi soki bana bayokaka oyo nga mama Elia Nitu nalobaka mabala na bango ekufa te babotaka bana babotaka mitema te nde bakongoli to bakokobota kaka mwana me motema ya mwana okobota yango te motema nzambe nde moto ayebi ntina nini abomba yango mama nyonso alingaka bomengo mpo na mwana na ye mama nyonso alingaka bolamu mpo na mwana na ye sauf ke bana yango oyo tobotaka mitema na bango te bamama nyonso totala mama na biso na nini ezauna nani ndeko lipasa ne komona ezalaki na nani lipasa ne kombo ekiminga soki ekana koyebisa bino ntango papa alingaki kopambola mosusu me oyo mama alingaki mingi mama alobi te noki papa na yo alingi apambola ndeko no mpo papa na komokende na kokufa na liwa me ngai nalingi lipamboli oyo esa nini ezala ya yo kende koboma nyama oyo zwa nyama wana olambela papa no zwa baposo nyama wana lata na nzoto no papa na yo akonfondre yo na ndeko no papa pambola yo ezaki mpona bolingo mama azalaki nango na mwana na ye alingaki mwana azwa lipamboli ya papa po abeki ke papa alingi oyo koleka oyo lokola ngai alingi oyo makasi apambolama benediction balukaka yango koluka ya mwana balobi matoyi oyo eleka motu te bana nanga bovanda wana boyoka nde naza koyebisa bino mama Elia Nitu votre deuxième maman baparent balingaka toujours makambo malamu mpona bana na bango yo bomonaka baparent baza kosepumone okomona mama azonyokwama azokende femme de chambre akolonga na femme de chambre aki kosala nini ménage mpo bazoya kobala mwana na ye bazoya kobala mwana nga mama akotama kelemba kilikili de gauche à droite bazo kobala mwana alingi ayamba libota wana na respect ayamba libota wana penza baya baba oui o penza za libota parce que soki famille moke kobala quelque part modelo boko yambela bango yango ningi bako respecter bino de face boko pesa bango mbala liboso yango bakokende nango so boyambi bango malamu kotikala bango na mutu boyambi bango mabe vi mobimbe kolanda mwana ekolande vi na ye mobimba ki yoko tantaka kobala yo sia makelelo balamelaka biso wana yo bomonaka partout bamama nyonso baparent balingaka bayamba toujours belle famille na honneur yango naza koteya na bino bana na ngai ntango mosu ava kosala makambo botalaka nano mpe baparent na bino botali nano baparent olobi papa na nga asaka échafaudage papa na nga bimisi mbongo boye mpo nga na balama mama na nga asaka femme de chambre babimisi mbongo bo mpo libala na nga ezala malamu avant kosala makambo mosusu otalisi mozongi moto otali nano baboti na bi te makambo na kosala boye te nakosala yango boye te nakonyokola baparent na nga lelo mabala ezaka bato babalani lundi mardi bakabwane babalani mercredi jeudi bakabwane mpo na nini kozanga ta mosu humilité mpo na nini kozala têtu mpo na nini incompréhension mpo na nini kozanga koyoka mikolo ngai deuxième mama na bino ngai yeyo naza koteya bino bana na nga boprofite na mateya na ngai on donne ce qu'on a bino mama Elia Nitu naza marie boyebi bino boya bana na nga ti soki nazalaki pete ntango mosusu divorcé bonga mama tika biso soki ozalaki mwasi malimo mpo ni odivorcaki me naza mwasi ya mfumu kanda Monsieur Nitu capital kaluvilaka niko ni 15 Nitu pour les intimes 1m85 na nzela ya mino on donne ce qu'on a napesaka bino nga naza nango nalobaka toujours émission popani pour le mariage ezala mpona kobebisa te ezala mpona kobongisa soki ovandi oza kolanda nga à la lettre libala na yo ovanda malamu obongisa libala na yo libala na yo kozala bien bakoloba osimbi kisi oloba wi
kisi na ngai préparons-nous pour le mariage mateya ya mama ele ya nitu yo na bakeso kozotanga oza mutakanda okosepela na ngai te okosepela na ngai te so oza mutakanda okoki mpe kotala ngo oza mutakanda okochange koma mpe moto ya nini moto ya esengo soki bolingani na mobali bovandi na kati ya ndako ya libala mokolo moko akokende liwa soki eye oyo akokende akende na kimia yo mpe moto otikala na kimia parce que mapasi ata babotami mokolo moko bakufa mokolo moko te moko akokufa na février mosu akokufa na ye ata na décembre bakende na mokolo moko te me ntango babotamaka mokolo moko na espace ya baseconde ya baheure me mutu na moto aza na mokolo na ye ya liwa soki oza na mobali na kati ya ndako boza kovanda na ndako ya libala bovandaka bien mobali linga mwasi na yo mwasi tosa mobali na yo me mingi nasengaka toujours na répétaka l'humilité précède la gloire l'humilité na okaka pasi so na moni bana mosu baza kobenganga o mama ya salinga bonga pe na kosala boye kande bongisaki eloko moko te eza lokola mopepe eyaka ebebisi ekwesaka mpe nzete ta eningisaka apres esalaka nini ekendaka nango tozomona neige te omona neige ntango neige kosila verglas ekoti ntango bandi tomona verglas bandi oglise babandi kosala kokwea mais apres babokela yango mungu baboka te ekofondre nango kaka mokili ezongi kaka ndenge ezalaka ata malade ya covid-19 oyo un jour tokolamuka malade mpe ekosila libala ezalaka mwasi bosilika nde bomesana kosilika ça m'est égal moi je vous donne ce que j'ai soki nazalaki na kati ya ndako ya libala te soki nazalaki mwasi ya botosi te soki nazalaki mwasi malamu te nazala mwasi gentil te accueillante te mwasi moko ya humble te nameki nateya bino makambo te mpo nateyaka nde naoloba na bino boye mon mari il est là mobali na ngai aza na kati ya ndako bino mo bomona so naosala makiage na tie moi rouge ya makasi boyebaki mfumukanda aza te mo motu makasi ezangaka te alikuwa aza te nanika moi rouge ya lèvre ka ndenge mame jeni mo ngai alingela moi rouge ya makasi mais sauf mukanda aza okomona moi rouge neti te poso ko kaka ba rouge ne so tila ngoni comme bana te belle sa maquillage kelongo na ba biloko oche alors soka azandi to so la boaza olia ba kelongo ba biloko oche te na tchango neti te amona neti amona te balibi mwasi faza ya botosi mwasi ya bwanya nde abatela kalibala na ye une femme sage bâtit sa maison et une femme insensée la renverse par ses propres mains. Renverser les kozala mwasi ya kanda, les kozala mwasi ya impoli, les kozala mwasi ya insolente. Je parle de femme parce que je suis une femme. Nayebi qu'il y aura des contradictions. Au moins, si tu ne veux pas écouter mes conseils, ça m'est égal. Moi, je suis mariée, j'ai un homme à la maison. Soko linko yokate, tu fais ce que tu veux. Moi, je suis mariée. Nazana mobile na kati andako. On donne ce qu'on a, nazaka na humilité, nazana politesse, ya on a pesaka pe bino. On a pesaka bino bana na ngai deuxième maman na bino. Boyebi kanda, est-ce que meminde komoko wa mwasi? Est-ce que meminde komoko wa mobile? Yoli kamna na yebisa bino siko. Bo fonga sko mato ebia bo yoka. Pourquoi na yebisa bino makambo nyonso? Bo yoka suka na ngweza nini? Suka na ngweza ke mwasi na mobile baza na kati ya ndako babala na kandenge ezalaka kovanda libala moko ya matata mikolo nyonso koswana bitumba mobile alataka pantalon mwasi alataka pantalon mwasi oyo aboya komikitisa mwasi oyo aboya kozwa place ya kibo mwasi oyo aboya komona ke nazalaka na ndako na biso mobile oyo akendeki mosala mobile oyo aye kopesa dot adote ngai mobali alatisi mama na nga super alatisi papa na nga costume papa kuluti na nga costume mobali abala ngai nazala ta na respect vis-à-vis ya mobali oyo lelo babengi ngai mama pasa po mobali oyo akoteki semence ne kati na nga nayeke pa na biso maboko pamba eya semence na ye koteki na libumu na nga yango lelo babengi ngai mama pasa eza na basi mosusu baza ba inconsciente conscience na mutu na bango eza te okotala bizaleli ya mutu boza kolanda kete wana ta basoni na mobali na ye bakabwanaka te benza ye mibali nyonso baa ndenge moko te basi nyonso mpe baza ndenge moko te ota wana kutu bakabwanaki bazonganaki eza ye kokompara vi na yo na vi ya mutu mosusu te kokompara vi na yo na ya mutu mosusu te mitalaka yo moko ndenge nini ozali bakomparaka vi te libala oyo ezaki libala ya matata kitamata Bible lobi bute kuto na kanda te. Soko moni mobile no azaka muta kanda bute kuta ke na kanda. Yo mwasi kitisa motema. Kitisa motema mama. Mobile asa na kanda. Me yo kitako
Et rechanger le côté, je suis une très belle femme, une très belle créature de Dieu. Nami linga kama kasi nga babino mama eli anitu. Pena azalaka fier. Son ami tana miro la bi oh nzambe merci pour kelanga mwasi kitoko. Kaka po na mwasi kitoko te, naza mwasi mayele. Kaka po naza mwasi mayele te, naza mwasi ya bolingo. J'ai un cœur, un cœur, un cœur, un cœur plein d'amour. Yana ba keso mposa kolela, lipeka na nga yango ya kolela. So sina panso kama ya miso. Naza mwasi ya komikitisa. Na yebi loko babi mikitisa nzamba tombolo. Ngai maman ili anitu na yebi yango makasi. Mikitisa nzamba. Fais-toi petit. Dieu te fera grand. Et loko na yebi yango makasi. Na yebi ndenge basenga pardon. Na seli mabe. Limisanga. Limisanga ndeko na nga na seli yo mabe. Yango nde ezali kisi ya kovivre. Non seulement na kati ya libala. Même na kati ya baninga. Kisi ya société yango wana. Boyoka pai nini liwa ekoti na kati ya ndako oyo. Liwa ekoti pourquoi? Kozanga komikiti ya mwasi. L'homme est le chef de la maison. Ataza ya kosilika aza Abraham. Sarah mama na biso ya yambo bande ko benga ye monseigneur. Pona nini kozoba exemple wana te bino ba mama ya lelo. Bino bokanisi te Sarah tanga ba benga Abraham monseigneur yaki na âge nini. Bino bokanisi biso ba mama Elia ni to bota na ba âge te. Tozaki pe bana mike. Na adolescence pe, jeunesse pe, na komi pe maman, na komi pe koko. Je te fais de gros bisous, Mandoui, Elia. Elia Mamba, je te fais de gros bisous. De gros bisous à Inès. Inès, maman, mamie fait des bisous. Pour maman, balinga aboy. Mamie, je vais faire émission avec toi. Je vais faire émission avec toi. Bazo manqué, nga mikolo ba yete. Ceux qui mobile aza mutakanda yeba na okite motema ceux qui yasilikaka yo po silikaka yasilika yo po finalement nani mwasi nani mobile boza na kati ya émission préparons-nous pour le mariage to milengela pona mabala liwa ekoti na kati ya ndako pona kanda mutu soka kufia ki yazonga lisute liwa ekoti na kati ya ndako oyo pona ya kanda mobile asiliki baswani na mwasi. Comme d'habitude, ba mesana. Kanda e koma bilei na bango. Koswana e koma mode de vie na bango. Ba mesana koswana swana. Ba mesana okangemela kanda. Une semaine mo na kanda. 2 semaines mobile aza na kanda. Ba tu mobima na 30 jours. Ba sala kamuka 2 fois. Ba sala kamuka 3 fois 4 fois. 28 jours no se tikali bazaka na kanda. O batandenge nini. E kotinda mobile ki ndoluka libanda. Moi ça kenda kolibana na facilité te mobile kenda na facilité apolo bilobia bazi mobile nanga yo kanisi ye o eza na kati ya nzoto na kendo bimisango wapi na kopo to koluka kaka nzoto neto yo za nango butu wana mwasi na moli basona nde bamesana koswana mobile lele na kanda makasi mwasi aboko mikitisa mwana tenge bino bakomona bamweza te poza makambo kwe ana kati ya mboka na France mobile ale na kanda ndenga mesa kola na kanda ndenge ba mesa na kati ya libala na bango libala mo bakata aka makambo vina bino ba yebango partout bobenga nyasa kata makambo mabe bobenga biya kata makambo mabe bobenga ndaya kata makambo mabe bobenga Virginia kata libala mobimba kaka bakataka makambo c'est trop enfantin. Le mariage ce n'est pas pour les enfants, c'est pour de grandes personnes. C'est trop enfantin. Nakata ndako libala bakatela kabino makambo bakataka makambo non. Jour wango wana mobali alali na kanda ndenge ba mesana. Moi c'est Patrick mobali alala. Na kanda na ye. Na kati ya kanda mobali ndenge alala kitongo etani. Mobali alamuka kite. Mobali alamuka kite 20 katanie na se ya kanda na se ya pongi mwasi alamuka na tongo ayebi ke mobali pe lokwa to ana kanda na kulobisa ete na kokipete po balali mobali banda cheki mukongoti mwasi pa che mukongo yana ndenge na bino bomesana so bosiliki mobali ache mukongo kotoyo mwasi ache mukongo kotoyo mususu kande leki obeni na couverture kela na canapé la vie n'a pas de brouillon on vit qu'une seule fois, faut en profiter. Faut profiter à fond pour me coller contre la carte à 5 viens sili lelo ba mission na pasi na motema pasi lelo nazo bino na motema pasi nde naza na bino boye
mobali alali na kanda 24 ni liwa ezwi ye mobali akufi mwasi atikali abimi na ntongo atali ata moninga te mpo azalaki na kanda ake mosala vipo mosala ake na ye mosala mobali banda atikaki ebembe na mbetu na ndenge akenda ye tike mobali atikali ebembe kouta mosala kozonga kofungola ndako kokota na kati ya ndako ndenge ezalaka kaka position moto yango banda atikaki alamukaki te motema ebeti alamu kotala boye makila na munoko esopani mobali ake okima mbango epa voisin boyebi ka bandaka ba HLM mbango epa voisin ya kotala oya babenga pompier nzoka kaka ndenge balalaki baswanaki na 2h du matin mobali akufaki déjà même pas na 3 donc mobali ka ntango baswanaki na kotya mutu na ye na se 10-15 minutes après ndenge bayebisaki bango mobali asaki nini akufaki na ye donc ti balali butu mobimba alali na ebembe na mbetu butu nyonso yalali na ebembe ayebi na ye te ayebi ka baa na kanda mobali atie mutu na gauche atie mutu na droite nzoka alali na ebembe na mbetu ake mosala atiki ebembe na chambre moto akei libala esilaka te esili me kipabilité otikali nango mpo boswanaki soki yo mwasi oki na komikitisa ndenge boswanaki mobala yanga akufa te mpo lingo komikitisa papa alimbisaka kaya pardon na sengo pardon osali bizu oza babizu kamata babizu babizu na oyo yango wana kamata yango limbisanga sheri tolala kaka omoi osengi bolimbisi soki asengaki ata pardon ndenge akufi ongoza vraimen afrika obi nasengaki pardon apardonnaki nga te me nasengaki pardon me tala mutu ndenge akoti na se ya mabele kipabilité otikali nango atikali na kipabilité toswanaki na se ya kanda mobali akufi oke mosala sa kutu ose rendre même pas compte ke moto aza ya kokufa yango nalobaka toujours bamama soki olamuki na ntongo soki mobali ayoki mosala lamuki otala yalataki ndenge nini ake ndenge nini soki amelaka kafe sala ye kafe amelaka te pesa ye te sala ye bizu bokabwana na kimia mpo ata mpe moto obimi okei bakobenga yo mpeke moto na yo akufi kolakola moto eza habitude te balobi kaka te soki bolali bi akei nde moto akozonga te moto akokende mpe azongi mpe te me soki kabwana bokabwanaki ntango moto akendaki ezalaki ya ndenge nini ezalaki ya mwa bizu boyambani chéri je t'aime moi aussi je t'aime oubien ezalaki ya kanda yango monde na bandaki na bino kolakisa bino ndenge nini bavandaka na libala botala libala oyo ndenge esuki mobali asali AVC na se ya pongi makile ebimi ye na monoko 20 ekatani mobali akufi mwasi atikali na kipabilité sikoyo bizaleli wana soki lelo ozwi mobali mosusu okoexplike ye nazolinga otanga bakomona bango te ya makambo esalami na France sikoyo bacomportement ndenge wana ya kozala bakanda ndenge wana okoexplike mobali kete omoni toswanaki alalaki na ye asiliki na ye amesa na ye kosilika asilikaki na ye na se apongi akufi nayebi te nandimi te mobali akolinga mobali nayebi te mpo mibali mpe so basi bamoni na bango ka batangeli bango bazwaka na bango akoki kozama kosangage na yo taba na oyo akufa na se apongi bayo kopesa kombo abomaka mibali makambo naki nango tosola bino yango mwasi alali na ebembe na mbetu titongo mayebi te abimi ake mosala kozonga mosala nde aye kose rendre compte ke nalalaki nde na ebembe na mbetu mpo na nini bizaleli ya kanda yebakaki moto aza ya kosilika alali nzoka te alalaki alamuki te ete ya bino bato botali ngai mpo na lelo tosuki wana. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki tata nzambe kalusa kumuna nzamba mbeshene bana betu. Bye bye.